On a tout ça serait dans les créatifs dans finga yo mabe. Eh, yo madonga na mutu mutu sala te. O moni fiana na ko c'est l'émission na l'équipe émission. Ayo ka son. Masolo e. Atindi demande, mobile nanga répondre non na demande te. A lobby a komeli mobile na ba message ke nga na mobile na poto. Eh, oh. Nga na mobile na poto. Masolo e. Oyo ka kiteke émission moko ser na biso c'était une bagarre. À ça là qui a lobby que biso sur ma fille à théâtre tout ça ba lesbienne. Il a changé. Ah oui. Aïe a changé. Alors qui a changé. Ba telle émission, alors qui va finir cette théâtre ba lesbienne. Ngao na telle émission oté. Là ce que na tournage ba ninga ba ser na so andi ko lobane. Comment yo c'est l'émission soko yo tiki lesbienne. Comment yo ko lobana TV qui va finir cette théâtre ba za ba lesbienne. Masolo e. OK. La tentation que yo mutoza na pose sa mobile nanga a remplacer nga o boko langa bana. Tala bana nga ba caprice ya. Masolo e. Mususu banda abota te. Le konde ko longola pona succès oyoyo. Nana tinda kiyo. Masolo e. Ba mususu ba komi mususu oh mutu pa lesbienne. Si non ke non wa. Masolo e. Moi ba te belé mususu ba ngo kosa. Non so na papa. Papa te. Bazo kosa siko na minute to leka na TV to ndo yebisa bato. So avandi kaka téléphone sonné o mobile nanga te e mobile mboka bo lokuta. Masolo e. Siko bato mususu banga confirmer le mobile nanga na ndenge ya mabe. Masolo e. Etala bazé belé ba misu ba menopause de komi okende. Ye moko zo izana nzambe isanga te mobile ya makangu Yesu isanga ya ta. Azwata mwana. Masolo e. Yon mikoyo nyo sotala ba fille lelo yo théâtre o kaka ba sali opération ni mion. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Émission de Masolo. Na masolo to solo la katobeta ka masolo ya artiste na biso auta wapi eloko nini epoussé à la théâtre eloko nini etinda na kati ya monde ya vie artistique to mekaka vraiment ko solo la to beta ka passer na ye abota mandenge nini akola ndenge nini ba difficulté nini akola nango bakamini na kutana nango nyonso to solo nango na plateau na biso. Vraiment merci beaucoup, merci na babonné nanga. Vous likez ma vidéo et ça la bien. En tout cas, vraiment, tu continues toujours à liker ma vidéo na biso. Et ça bien ma casse, ma commentaire na bino, ma j'aime na bino et ça vraiment bien ma casse. Na pesi no mambote belé, na pesi abonné na ba biso. Et belé et na pesi Paul Juma, Motemaya, Sharufa Juma. Na pesi vraiment mambote belé et na pesi mambote na Sandra Sobola, Motemaya. Albert Sobola les États-Unis na pesi no vraiment bambote ebele maman Sandra talaka yo mo sitoko mo sa mwindu maman bana quoi donc talaka yo bambote ebele et bambote ebele sur na Sharufa donc na pesi no so bambote ebele na bana donc bozala bien makasi ezo sala biso bien moi singa ndenge ezala kaka esala biso bien. Et puis de la part à babonner na biso pe ba pesi bino pe bambote. Donc merci à vous, merci na babonner na biso wala ba fondé biso caméra, fondé biso vraiment caméra, ba mon invité na biso aza spécial alobaka kitoko makasi et puis aza mwasi ya beaucoup sende ka balobaka ke ba se musse ba leki tabana gu et ce que ça solo to koyeba ngo lelo. Bonjour maman Muchopi. Bonjour Karine Amado. Eh ya kale Nazalit. Yeno to boa kisingai. Bana na sala ka elubu si lelo li. Te na boxi o tele sala ka mo makambu na bete ya fazonga. Vraiment tela ka onda kuna biso. Nda kuna biso na pesi non ba fan na ngai ba tonos balinga vraiment Rosie Muchopi. Ndio na bino yeyo osepela Rosie mikolo na moni ke bo sepela na makasi. Bo sepela na makasi me mabesi ko ekomi ko to ngume to solo na Karine. Là na soli nande kuna na leli taka na leli na ba voice mais tout ça ba voice ezate mabe vraiment écoute makasi mais na yebi ke nzamba osunga biso. OK, nzamba osunga biso mabe écoute makasi to komeka ko solo la to ba qu'est-ce qui se passe problème ezanini et puis ba difficulté ni azana ngo esali biso lelo et biso na plateau na biso. Boni maman Rosie.
Oui. Comme non propre nom ezaka Rosine Muchopi to ndenge. Oui, non nanga propre ezabongo Rosine Ungenda Bongese. Là na profité na pesa papa nanga na souhaiter ba joyeux anniversaire papa nanga Willy Ungenda, papa Willy Ungenda. Willy Ungenda depuis Paris, na pesa ba moto wana papa Botinga. Yazalani na Paris. Na émission na biso to meka kosola ko ba invité na biso auta wapi akola wapi ba difficulté ningo akuta nango akolaka. To beta lisola Rosie. Oui, lisola Rosie, Rosie aza mwana Kasavubu, né grandi na Kasavubu. Na pesi bana Kasavubu mobimanya so mbote papa Anaclé Kodia les silences d'or. Motema mama Lontine Kodia na Paris, il pas mwana Kasavubu na Lisala, nga aza mwana Kasavubu na Lisala. Avenue Lisala. Lisala Irebu. Papa Botinga a mwana Lisala na Kasavubu. Sayo Birmanie. Mwana Kasavubu na Lisala, mama nanga Botinga azana Irebu. Gambela Ethiopie. Bolinga quartier c'est quoi l'église catholique. Maman biso yemba na catholique, papa biso yemba na catholique. Baba to famille chrétienne, baba tu ya nini oyo belinga mwinda bango wana pele bato kala na Kristo wa paroisse Kristo wa ndi balinga na mama. Taka bolinga bana Kasavubu dio wana pele zaki beaucoup de nakana parce que beaucoup de nakana paroisse moko. Nde papa biso ko linga mama biso ko tayeba epi makama mibali te mama biso ebe bonzambe. Bonzambe ya CRT ya ko na catholique ka nzambe oyota mwana obanga nzambe. Nde ba ko linga na papa na biso papa zemi na ngai papa biso pa bimi na famille mama. Za mo aliboso. Nga na za mo aliboso papa biso baboti biso 5. Baboti biso 5 mobali ka moko ngai Jofi Ungenda, Willy Ungenda, Gracia Ungenda na Keren Ungenda wana baleki na ngai esika mutema ngelala bangonde balikunzi na ngai na ndenge na ngai pona mito papa za kuna ngande yaya ngali nazaka na bango awa nde wana ekosala ki na eko botama na famille ya Lisala siko famille na biso to famille mo ya nzala te parce que za bandeko papa na Paris na baze belé na mwa na libanda mboka basepela te na papa na ngai moko asepela te na sa te yaka parce que biso to yebindi balala nzala te leto nde kokula yango wana ndi makambo to beta aussi na botami na famille mo ya nzala te famille mo ya bien famille mama Clotilde Ungenda na Paris wana sera zana awa wa mama Clotilde Ungenda yene azaki likunzi ya famille azaki likunzi ya lingaki bana bango bazala bien boza ba Congo te biso za basakata to basakata mama biso nda muyombe ngana musakata muyombe basangisa ma bien na ebiso suka nango mabe na ebiso suka nango ikola ngalo basanini na ebite talaka basia basakata basuka aussi sus bayombe yo ebi kunde baloba basia bayombe talaka basangisi basakata na bayombe egal ni fier na ebisa yo na leketa muswali na mungala de na abo wana ndo mabeto kata plateau pam plateau yo kata na vraiment tokola ki bien yaki osala ki papa talaka ka ba misala ezeki sur malonga te parce que nakopesa apeka ba bandeko mbote ya libanda mboka ba yuma nzambi motema maestro maembo na Canada baleki ya papa ba Cédric Aloïsa Moussa les jeunes producteurs ba Dédé ba mama Clotilde Ungenda ba mama Mélanie ba mama Liliane ba eko lobaki Willy lokwa yoza na kini awa malamu Rosia na epoto ebi ke papa bisa boyaka o témoin na ngai liboso ma fille taka ba papa ba boti na jeune papa so na jeune na pilier ba photo ni ba omona papa so na jeune am kolo ti pa ba te belé ba mo pesa nga age lokwa mukolo ozo mo ba mo obunga kisho na biso ko yebe belé ko yebe belé na ndenga mabete mais ba mo bamba ba age mo be msu ya ma de likela ngai ndi papa ba so ba bébé nde papa biso siko aboyaka na kipoto papa bite baletisi baza awa ba merveille baza awa ba ya osangana awa papa lisi bite nde kosala ki papa biso yemo mutakenda poto lera ke poto biso totikali na mama siko esalaki ke foto futela parce que papa so wana non ava papa biso ke poto tolongwa kasavu tokomi va na ipen papa biso azana pa na ipen tomani kovanda na ipen le papa siko alobi te nga na okenda nga poto bino bozonga nano nde mama bisa va tozonga nano epa na bango na famille ya mama
nde toyei kozonga na famille ya mama papa paki na ye bapoto na ye avandi wana tala kaka wana toyebi kaka mokoni oyo biso tokende parce que eza destin ya nzambe ye moni tayebi wana ezali deya bakala banona ba 2000 déjà oumeli déjà toyei na famille ya mama tondi ovanda na famille ya mama na esengote bayebi ki bapapa bango ake poto bozala bien boye na boye naye kokóma na moma mo bafamille ya papa bafamille ya mama makambo akoma osala biso se mama tiki mbongo te tolia te bon ibuna lisalia na musika te mais sikotelaka siko biso toyepa mama ya biso tolandi mama so bilo mosusu mpe kokende olela parce que famille papa mingi baa na poto l'air de biso na l'époque na l'air biso tobotami bazalaka bango nyonso mais bango nyonso siko c'est 100% batikali quand même sous 20% anakini siko 20% mpe bato ya mbao na sens que bozwi pene ya malonga te bato bozwi nyonso wana bake poto baa na poto pende bato batikali ka ya mokie bakoma ovivre nde selon poto sikoyo oyebisanga sikoyo ngai ketia su liso wana esimba te parce que ndako biso tonde kovanda le papa biso ake na ndako nene ipene ndako wana bazwi ndeko na biso mosusu aremplace na ndako ya papa parce que ezali lopango ya famille ozomona baporte sikoyo ezalaki porte ya papa porte ya motu boye porte ya motu boye le papa biso ake na ye na ndako na ye ndako wana batiango bapapa leki na biso mosusu sikoyo jamais biso mama biso akozonga na famille ya papa na biso ozomona nde azongaki na famille papa biso sikoyo alobaki te nakotika mwasi nanga te ake efutela malamu azongi mpa na bango parce que papa mama na biso ndako ya monene ezalaki chambre oyo bapesa ye biso bajeune fille na baleki na ngai mbali ozomona mais bapapa banoko na biso makambo akoma ekosala biso ya mado ti epusenga so omoni akoma ekosala batéâtre oyo parce que ekokoma mama mo papa so akendaki poto lelo mosusu mwa kayo yango ndenge ezalaki mais ntango akala fo ozela nono obatama na ndako ozo badoki babiloko wana olandela baformation azwa na mikanda te ozomona azwa na mikanda te ti azwaka wana parce que lelo ekoma na mwa bayebi te technologie ya lelo nde ekoma mais ntango wana yo oyebi kaka ndenge ezalaki ifo mobali nano aluka nanu ezalaki ekosala mpe ke mosu mwa numero ya telefone mpe ya papa mpe eza esusu te toa nango te papa mpe aza na yango ya biso te na stara na temps wana ekosalaki bapapa banoko na biso mpenza bamema biso vidi taka imagine nga sikoyo nakomaki temo bakomi kolobela mama biso alongba kuna otia mpe monoko pamba awa mobali nokenda poto abala mais atratapa ti lelo papa biso abala na ye te papa biso abala te yamado omoi babiso baesprit mosusu tokoyetsa soki nakenda mosala kisoda mosusu naboma bato ebele na biso vérité naobeta bina kati mpe namoni yo moninga nanga mwasi toosolola moi bato misusu omoi wanyasala théâtre mais théâtre yango eza bien epesanga makambo na grâce mpe mosusu ya théâtre mosusu papa biso mpe azwaka numero nanga mosusu na théâtre ozomona mpo papa biso amona ngai kala mais ayekovanda ayomonaka na tv ozomona kote papa azalaki aleli parce que biso bainterprétaka bamabe ebele ekomaka mpe papa ya biso barosi baimpoli bana baloyenge bandumba bandeko mpenza ya papa baoyo awa bato oyo mpenza ya basongisongi wana ya bandeko ya famille baloba mabe ebele mama biso scolaire ayekotalaki mobali ake mboka libanda nga na nganga moko il faut nasunga bana parce que biso wana tootanga na towana mwa bana mike lelo te taka ba 2000 towana bana mike nde mama biso kakoma ekovoyage mwa ke banzela mai ake mosu ake somba asombi babalon ya bilamba awawa totrie yango atikeli biso mpe ya biso aketeka yango sokolaka aketeka wana mosu aosala mosu ba 6 mois ba 4 mois banoko na biso mosu kobetaka biso mosu kobetaka biso likambo oyebi te koko na biso bakoko na biso bana bao bakoko ata bakolaki ya makasi te mais bana bao na pouvoir te ozomona ata botikobeta bakoko na ngai botikobeta bakoko na ngai mais bazali vraiment na pouvoir wana te banoko na biso bolonga kuna bokende na famille tata na bino eza pembeni ata bokende na famille tata na bino eloni bosala mais ya moto tozalaki so nesi toki église parce que biso mpe papa l'accession nzela nzambe ya église catholique tozalaka mpe mosusu toki église au moins mosusu tobi na yesi baleki na ngai toki na mosusu mpe bakoko kota papa au moins toki kota papa mpe oyo bokutana na bango au moins bokutana na bango mosusu balambi bolie bozongi ndako le bozonga be bino bokomi kotambola 3 bino bokomi kotambola bino tokobengana bino awawa tondokanga kaka motema tokanga motema ti ekosalaki mama biso auti voyage aye lera ye na esi toyesima te mama biso nde eza be tokovanda te tokoluka tokangi motema ifo olukela biso ndako
po ngani na zabe to kokate parce que ba tala ba nyoko bono mama biso taka mama biso a mutu mobe aloba ni pena mingi te mais asilika kasi ko soka peli il faut sentir pena que wala pena ma José mtoloba mama biso alobeli bandeko na ye nde ko sala ke mama biso isi ba parents na ye ngana ozo nganda kuna vanda na bana ndi mama iko sala ke ndi to kenda sko ofutela na isi mama ngabwa sko na to misko mo kokola isi mama malamu kutuko tozwa ndako atanga na ndo luka to sangisa tozwa ndako parce que non kokate ofanda bien pas betile kinanga ofanda bo siko msu motema olela motema suka siko taka famille papa ya mama abiso ba maître ba non ba sportif ba maître gauche ba na bangula ba chuda ba sportif o pena ba yebana na kasavu ba kanga na kasavu o pena ba maître pena soki ndesi non na nganda ko lingati ba jibe ba wera ba zwa ye penza o azala penza pona bango so mutabongo siko lera lo ba no yo ke bana obuka yo eso za pena na pouvoir okokate siko tokomoyisa mama ki mama il faut tozwa ndako tolonga parce que tokobanga baobeta biso leki na ngai ya mobali na obangela ye mpo bakobeta ye po leki na ngai aza alingaka kolata mingi oya mobali siko mo banyokongo osati bazwi non bien te na vie mo bazwa mo boye oyebi loko ndenge ezalaka kaka po leki na ngai molai makasi ye alingani makambo ya kolata yebi koluka ne ozomona siko mo bazwa ni nde kosala na famille yango ekosala ki mama zwa ndako toke na biso yebi ke tokoma pe moi ba jeune fille pe moi ba petite chérie pe ya ko sala ke o senti que moi petite chérie moi beaucoup te na ye le ko beteli aoki moi mawa pe alobi pe bo zwa ndako ngamo yebi na ndo kuta na mama na ndo pe c'est moi quelque chose à l'époque on obi moi ojupe moi mutu moi ya mukolo même sous azape marié oso comprendre kuta na moi marié moi boye oui ngati na zo papa moi na ngai na ndo kuta na kana ba marié siko ngape sepeli sarangai ngabe mo ki mariana kutu ana e bien to kute na soka tamu kia kena e ngana zwi na ngambongo na ngana kena nga shona ba camarade wa makanti ya lelo te so ya lelo boye yebo mwana kokola en fait oui siko kokola ko ngani ngolobi mais soki ne sezaki siko ya ki lelo penza boye na ngana imposer les mariana makasi anga zo imposition na esprit na komi na ngo ya soda ya FARDC dala na esenga biso va na ngafo sela ngani so za lo pango nga pe fo sombela nga so ko ndimi nga bena deuxième femme pinza be fo sela nga mais atango wana ozuka mbongo sombela mba ozwi nini boy moi ville oyenge na ndenge pe ko sa ki mama so ba tia c'est après ozomo na sens wana. Ok, merci beaucoup. Toyo qui vient histoire maman Rosie et les autres ce qu'on a l'histoire Muchopi, pe ba Muchopi azanani. Muchopi azanani, mais kako expliquer son Muchopi. Muchopi aka Muchopi fille na bino mikolo ba tsenga na fille agitation Muchopi fille agitation. Ya agitation na nga bango selo bango sala bango bien ninga mabete, songi na bango Muchopi azamona moko nalingaki mamobine nazaki animatrice makasi na kati ya salle na école na école na salle na biso soki nga na yete ya madoba classe banda longwa pena na école ba yipa nanga bayela ndako koko ungenda za wanga na bi mama nanga ba babysi nga na lia kibonga minerval na kimi bomba ye na posele bonga animation na basi na mibali soki la kimi bando mona mabe ya madon vraiment eloko na des choses qu'on a déjà sur na c'est que ça bon moi qui nous ça théâtre ko si na bali ko bini la maman qui nous ko bina ko c'est qu'on est mon finalement c'est ko boya na choix na ça théâtre na danser ndé ko sala sko ko mususu na ke congé pa batata mwasi na ngai famille alanga mobima na pesi fifi alanga mbote mimi alanga na les barons Vicky alanga na ispe alanga ba na Paris Vicky alanga mwana Belgique zaza na yo mikolo yo batata mwasi na nga bande kwa papa na ki na famille alanga pa Marlène alanga tata mwasi na ngai to tala so na sera papa wimba ba fioti wana bazonki ompe bazonki ompe yaki bazonki papa wimba bazonki na ebogado malele wana sera ba lola kadogo ba zali ba obeta esko biloko wana eningisa na papa wimba so na talinga génération papa wimba pe pesa nga makasi na yebisi Marlène tokoki na biso pe ki danseuse Marlène pe po Marlène pe linga ko bina ata tata mwasi mo metoza na biso amko na nga mais to donc na mo toki na so ba ambiance Marlène et les karaté boy pa numéro Julie Moulanga wana série ya ba danseuse à la ine ende koleka
na ebite loba kaka danse za la ine ebite balandi ba Holanda ende koleka Jimmy College mtanda Olex ba koma ba danseuse nazwi numéro ya Julie Moulanga le rapesi numéro nazwi numéro ngana Marlène to tie crédit to bengi Julie Moulanga apesi biso adresse aiboya na couloir Madia Koko ndieza ka mardi na jeudi bo banda o répéter des jours wana boya so boye otuni ngai na Olex Abel boye bikande to ça ndo ale tata mwasi na ngai Yvette Alanga kufa ayoki biso abengi mama biso abi José na oye biso le kambo Rosé to keki danseuse kuna monde ya musique baliaka bato bapesa bato opesa nani mama biso bangi mama biso alongwe kasavubu ayeti na lemba ayeko bisa ngai akebisi ngabenga na Marlène yo kozi bino boponi nzelo yo moni loko sala te ki danseuse yo bi papa bino linga makambo otanga papa bina linga makambo te lelo si papa bina yoki kokomi danseuse ko bina oloba nini kabi mama nanga nga linga tere loko na déjà to bengi Julie Moulanga na omona ko posaka jour ngo ko kasiko yo bayo bebisilanga makambo bayo sanke ko te mama teinga wana bibi keningo kibesikana basenga bato oke papa wemba lera osengo moto opesa na papa mama le akiona na vanze nesi male to tika kaka po ndenge komi boy to tika kaka to tika kaka parce que je fais ça na moto to tika eleki na auto théâtre be pas na tellement monde ba mamisa na TV na sepel na théâtre ya casse ba la duchesse ba bobo ngasi malenga bi ngapi lokona sexe na okena na théâtre yo kamale yozo ke kama ba TV bazo pekisa ngabi malenga nga ko kana nga théâtre te ngabi nga na osala na sexe abino nga na osala mami ni pe alobi na ngai kende ko na ebite kende no ba jeune bazaka bien kende no kotala na groupe wana numéro pe to zwa te numéro wana siko tata mwasi na biso afundenga te mususu na zwi numéro na bengi na se présenter pe ba isinga ote to répéter na 6 périodes vous répétez na 6 périodes ba pesi nga pe jour to répéter lundi mercredi na vendredi ngabi ça va na ebisi ma Rosie Boaki na ebisi Rosie Boaki ngenda ngai Rosie to retika ngesika répétition ni salaka ma Rosie to siminjela aketika ngai na komi pe na kukuta ba mama Shako wana tatu mutombo na akufite tatu Kalombo na akufite na ekiri ba la duchesse ba bobo mama Misa bato wana nyonso na kekuta bango na ndeko mona bona théâtre na TV na moni ba osiko ba Chief Matuza nyonso wana le na komi wana to komi pe ba kombo ça test bo zila to ça plus de 15 personnes na kopona te makilanga na Chief Matuza Simba mais lelo Chief Matuza binganga te avec un va filmer tu vas tous aller à mon gars parce que na sepel na moni wanjunju wa show amisusu ba trop timide ba oza complexe mais yo na moni omundi vous aboso ba koito na scène ko pesa biso mu Congo te OK ngabe abiso pesa biso mu Congo ekato ba point ko pesa biso mu Congo te Chief Matuza OK ngabe ya sabi na yo loba ka bi kubanga moto te ko tala bango pe na elongi te tala biso ngabe ça va na kangi pe pas babati mwa se présenter pas ngana mata na se présenter quand na présent na se présenter wana au stade théâtre na sala te mena église nde moi ba deka to sala quand na église catholique ben ndingi zala kaka batinga improvisation papa ya mibale babinanga célèbre cette improvisation moi ko boye o biso to vandi to yoka yo te loko ce que pesa nga makam improvisation ni au sala il faut un journaliste to ba chroniqueuse kana biso oloba penza to yoka sikote à l'époque sikoyo moto siko akanga Hélène Kalema tenga bi donc kana Hélène Kalema siko na serango pe wana za na JL na ka kuna na JL siko na sera fikine pe pesa makamta siko na Hélène Kalema même ba opposer de ba micro na ba wana ba olobela na makamba ba fikine wana ngabi no beta ka biloko Hélène Kalema soki côté soki côté te ele kaka na bani mama Hélène Kalema na minute ofiki neze ko fongwa na minute wera na jibe awa posa dada mama babi mashako asala théâtre ngabi na sala na ngai te oyo utena groupe musinga na utena groupe musuti bani na utinda ko yeba église on peut ya koseka msi bo sala konesi ya Noël kaka mwana Yesu bona boy baba ba mami saka chama asala théâtre o miss makasi be asala
te baninga ne baotourne baopesa mokongo ye azopesa te esimo kolo bangana ba chief ngalakisengi ngai singa noloba te ofunda chief est-ce que ezala wana ngabi noloba te batie ngai improvisation mosusu batie ngai na bamamisa na baduchesse batie la duchesse mamisa na bobo mamisa alikuwa master na ngai sikoyo nani bobo na la duchesse na prince baya sikoyo pa na Sam Katokolo bao mibali na ngai baya okuta ngai sikoyo na mobali sikoyo bango nyonso sikoyo baboya ngai sikoyo funa bimisa sikoyo maloba ngai natalaka ngai tosala babina bosalaka makambo nde bosalaka na vie normale. Na vie normale bakangi yo siko. Na esi bango babina minute nde bozo beboa mibali nanga. Amoni moyen te aki alinga tika. Na kangi siko makambo. Na oninga tata. Bobi na éviter. Asala akosa. Ba sepela na ngai na groupe les érudits wana. Nde ba ko zwanga parmi ba ko zwanga mtali boso ba retenir zenga. Après Christian. Ba misusu ba neko banga na ba mbali bazeki wana mais ba retenir ba onka misusu wikande ezalaka misusu présence physique taille ba obande ko luka mais ngana ba onyo sangam na zeki mukie na Christine ta munino etwe na onka lelo tuzai mukie mais na zela ba nzuzu tazai complexité pona omona maoka batu ngasona na posa na sala penga pena kama mosala basala bazwa ngai ndi ba eko zwangana na suka ba fandi sipso le répéter si la tesi ba bengi so pepe ni kane ezala ndi ba isi sofo ya teni boye boye na ndi ba eko zwa biso. OK. Ndi ba eko zwa biso na eko tela ke après na omona mashako au ya na isu te o mashaka tiki na ba ona kasi mashaka landeli makamu na yo susu boye na etela ngabi groupe on peut comme boiter na le ba eko sala ngai sur opération na kuna sala na ka ba 4 mois ndi na eko longwa na mais na 4 mois na leka na pièce moko mais pièce musule ekasa oti poto aye pièce on zaya dibi kinwa to sali ngo boinga sino pandisa ngo botala nga leo na TV ndo rende film ngo kasa o mema na poto siko ba bisinga na est-ce qu'on a répété nga li bo tournage to sali fa ba tia pièce à calendrier o te film ane ke poto nga pour sa poto nga pour sa nga kid qu'est-ce que ceci na final le kana kid ba ta kid ba mona ngai ndo nga sino yo nga tina poto na ngotala na ngwa yebina ndo rende poto ndi makambo à l'époque wana sikoyo ngana na omona na nga tina poto te ngaka na posa ba ninga na nga abamona ngai famille na nga bamona nga nde ko sala kina ko longwa na nga una jouer le quoi des films moi qui nda poto na film moi le ka ana kini awa nde c'est ça. OK. Après wana na equipe mama linga le na vandi na moni ko pa mama linga na ba janvier wana na bengi pe mama linga na komi pa mama linga kaka makambo na sala eka wana ba papa Doudou na kuta ba papa Doudou ba papa Louvre metteur en scène ba mama linga ba rabi bango nyonso na kenana camarade na na Dej Momoti ana ngola na PCM bot ye pendant ça théâtre là to kine mama linga télévision balé ACP langa mama linga na munyo na CP na ba coach biso na scène na nyati ta na répéter 4 mois on nyati ta mama linga et PCM mama ni ma pas Doudou rolo mutanga ko jouer on na loko azo kokate ye mto sala ngo Rosie wana o jouer kana komba Rosie obi kana kuba mama linga ba finir na ko kuta bobanda o lobisanga te ke boyo komika mama botoli hola bato na komika ka lelo ba pesinga rôle na répéter lobi no tournage siko fille fa jouer rôle wana a kokate siko ba répéter ça ebele ba essayer ka obi ke to tourner semaine o kokate lenga na fia ko liam ba lobi siko ngam no jouer ngo kaka ma bon deuxième tableau na répéter en faut mon ba fille na bilongi siko bakangi ngamo no ko pambi na ki bato pina bakangi pina longi ko ba sepe na ngati ngape ka rythme ka ya falika ki paka oh pas du moment tuninga comme no Rosie obi ke ngape mwasi nga comme ni mama Rose ai bisinga bina ngai ozana talent makasi na omono à l'avenir ça sérieux na musala na yo ozana art na nzoto no parce que ozobimisa biloko moko mama linga il faut to encadrer petite azana art na nzoto na si comme to ba ba na art na kimaka na ba répétition non ko pa na ngelo mo sate na zana rôle mais MC no ya na tournage te o ko pa ba façon na tango na kala il faut pas bengo na téléphone bi ki to tourner lelo et aussi tout qui na yebi na kimi na olanda mo cop mo be na kina ba ninga wana na sima ngabi tournage utaka mkomsute o ko bebi sa filme ozaki moto siko ya mobulu ya mibali te moto ya vie ba camarade ya mado nga zeke msusu na $100 kana minute
là na moni 100 dollars mukusa na okokate il faut na benga bakama to luke sika mo o déjà derrière ko fungwa to ke komela o mona o kokoni ke na tango boye ko lomela masanga biso muto ba dio ko lomela masanga pour ça ce qu'on a mis la bouteille yanga moko parce que biso famille na biso famille papa na famille maman ba meli ko ta famille papa na nga ba meli ba boker ba mela kama sanga makasi to na famille maman nanga taka kokwa bota maman nanga amela tout kazi akufa déjà monte Selina makanga trop yim Alexandre Kolamba Alexandre Kibomwasi ko na biso oui ko na biso azaki déjà 12 heures sur ebeti abandi masanga si 22 heures sikoyo il faut au servir yeso yom to ele masanga il faut servir yeso yo ni mtu faut fonga la seconde lo mela wana sikuma ko na mela mkie le omeli mela sili sa verre siko na mona elengi wana ya verre mkie na okokango te ni ka bouteille na bi fonga pena meka nongo ozomona ba mère aleki na ba tata mwasi ba papa aleki ba noko ba meli mère na non azaki na ko yemba metaka catholique église catholique ba pekisa raté ba mère ba obeta na ba sango chichi tata ba choriste ba kiti ba masanga bo c'est binu yo pour okenda ki na église na mama abino ba opeso secret pour yo za mwana siko na mona niveau ba twana ba omelele pesa nga sentiment mo roboy omelaka na melaka ngabi ngai fona na tikamo ya olongolanga mo ba stress osomona mais comme elongo eza na ndenga mabete omeli na yo na meli na nga na lambe na nga te na kati elamba te na so melongo na lie na nga na meli ndesi pe o basanga pe yango pe porter langa pe un plus na santé osomona ya mabete trop secret pe mabe ndesi na mela pe moi molangi na nga na kati molangi na nga ndesi na zesi na suka mbongo na bingi ba master ngabi toke staff le to mela bouteille moko suke sili to bandeli lisusu to taswe to lamba omoni waba kama siko abina ngai ozito okepe musika to komela pe musika so to langu to zonga ndeni bona biso to mitune nsu to mela kaka to tala ka mutu wani beta rabato omoni les siko to mesa nango e fongola ngai pe siko na zela pe na langu na langu ati siko na koma so na meso na sadiki e beti ngai msu e musanga lokwa ndesi mwa na yo ka mwa na tiki na sengi mwa msu mamwai to sprite na mele na sens one. Okay, merci beaucoup. Voilà vraiment to lundi masolo ndenge zala kaka et après eyo sa kende sala ke bimisa yo ko ba tentingera makasi. Oui. Nde ko sala siko ba mole mama linga bimisinga ba prince. Apesinga no film na za isego. Na yo kuta bango déjà ezaki accord ambudi. Oui, accord ambudi Na yo kuta de ba bande ki film. Te ko beta kongo mani kongo folie. Te to beta no mbasu affaire mbasu. Le mbasu bandaka. Fille mais besoin na betaka nazara camarade ya fille ya bela mbaso azwa mbaso dunia tiango ki ne gangi te obeta ba Congo folie e sali sko makambo penza ba chief matuza so ba sentina ba bobo pena benga comme pas maman linga to moni yo ça fait to sepele olongwe a ola kabiso te ngapi wa chief matuza pa ndo na nda kutalaka ye kotona zane social so ki sepele na bo na nda bo kutala dès na évolué na pas maman linga ce que maman linga comme qui wa major zolo ba tourner pas major zolo a tourner pas juste son a tourner pas producteur rebelle au moins c'est benga rosi lobo ketika na tournage problème te maman au moins pour avant na na rosi na ba de lona esika comme muchope uta pas na sauter en papa lou faisait soit que montage wa to le Congo soit que montage et tombaka mukolo ya montage ya tableau langa PDG Shabani Record ayaka na studio. Akufa. Azali, mutakufa papa naye. Nani o akufa o awa. Wa Congo wa. Congo Gabi Shabani azali. Mutakufa papa naye. Papa Shabani. Mbona wakufa? Ladi yande mutakufa. Ngana Bi Shabani Record. Shabani Record. OK. Ba moko na pas. C'est tombé kana tableau na. Petit toi ninga na lokwa muchopi. Ninga ko mo tie mungu aboy. Papa luvu mo aseki ka aseki. Bon si papa le voyait na répétition pas na côté na scène ka papa le vabi abi yo yango Shabani Record ba koninga na lokwa muchopi ngabi nakona bisela rabi si comme na mama linga musala tani antiravirus et c'est pel si na kombo muchopi scène ngabi chief ni na kombo na linga na ngo muchopi scène na oboya ngabi chief tika makamano mo ba petit ba isika na théâtre ba yo kambo benga muchopi banda tumbula na linga na kombo na te ndoni mama linga yokanga abu alingela nga buli na kombongo na jouer ki mona mama linga wana premier épisode
mama lingana mama kambo na scène muchopi opeso masanga mama kambo muchopi kara te mama panjo benganga su muchopi nyoma kambo mama isi kamera katana yo muchopi Rosie ngana zo bengo zo ngai mama bosani te yo benganga muchopi ngana muchopi te na bino benganga muchopi kota papa cha kamera akwa linga muchopi yonga mama muchopi sa mama kambo ni Yaya, comment tu vas? Tu tourner vendredi. Mardi, puis c'est l'équipe mercredi. Et dans mon chopi, on a. Comment est-ce que tu as dit? Salinga. On dit comme on mbala moko. Et comme tu as mon chopi bandi. Tu as ngamo vena na yo kapinza. Info vana barbu. Fio mon chopi. Ofi ande. O mon tela bina beba. Bon, landoko. Tera na 15. Wana bo pela sko na 15. Vous savez comment muchopo qui est si kabi comment muchopo tara na matanga papa sans souci groupe mobimba ngai mama linga na rabi mama linga muchopi ngabi voilà kombo ndi yango wana kombo zena tina te mais kombo pesa makani c'est ça yango wana. Merci beaucoup Kade Tobeta Masolo Yaya lobi kombo na ye vraiment muchopi asepela nango parce que kombo pesa ye makambo yango na kombo muchopi ba difficulté ni nokutana na théâtre parce que ozaki no mwana mo ya bonne vie ya moi bien aujourd'hui vivre bien mais on préfère okutana na théâtre ba difficulté ni nokutana na musalo ba difficulté na kutana nango yo yebi obi kenga mama linga mtememanga na théâtre et na nzonzing mama linga memanga na nzonzing lero ekosa ki na longwe pa mama linga yo yebi ka mokilango baninga ngo bato ebele ba interpréter la nga mabena mama linga o ekosala ki nga mama linga to kabwana ki mama pe osala na ndenge nga pe na ndenge na ngai yaya obi ke comme na moment mo bepenza ki tourner nzonzing c'est mama zo jouer te siko talaka bato wana bakosela makambo mama inayo ayebite ngana lela tina ba tournage boy mama na yebeli loko te ba nga bakosela nga makambo belé pe bakosela nga makambo et pas ya major zolo ba message penza boy major muchopa ndoki muchopa mutakiso omonenga apesi yo vertige tchaka na ba filme major comment ko linga ka muchopi oui yaya o senti no ofandi boy mukolo ba nzambi lo nini na musalo eloko nini o banga basalang chose kutu à l'époque ezaki no ba YouTube té ezaki na ba CD eleki no kana kingo chose na YouTube bi na samwe boza ko bima na ba CD ezaki pe ko arriver ki ba problème makasi bo beba ni po akempandini na tikala o mona ngo pensa te lobaka ba o ba ser na biso ba vient na biso mais biso mo bato ba simple bato non ba ser ba bandai pe bandai ko arriver ki pe ki ba ser ba soani oui par rapport à mamboye le kanelo parce que l'autre mona mamno sur na YouTube ba bandai linga pe alingi pe mutu mo boye pe azambala mutu alingi na ye et avait pe ka na tonton mo na potala ba on pe mi balé ba pe ki na tout un ba on mito e ba ne ko arriver ezalaki tela na série CD ezalaki soki mobala poto alingi yo yaya o sati ba 1000 ba 500 ba 2000 mono mobala ngo mono pende lokwa ndisi na ju mwasi mais siko eko comme na moment moko boye leri musango ya CD ngo e comme okena kokufa biso mondi to ko bebisango o senti que na yebi ki o sa mobala ya mado lokwa ayaki kinto solo ni asenga numéro de téléphone ngape na numéro na ye po batu misusu ezali na ninga mabete ya mado na sepla na mchop makasi ana droit au numéro nanga ya mado na tindeli pe mchop quelque chose au pesai ezala ki nango mais batu misusu kwa ki ndumba ope bazali ki na théâtre bande ko sala ngosko na ninga mabe akobenga mobala muninga betie ayibisi tala mo sino kutuboy tala boy abomi yo osomona abomi yo lera ko boma yo wana mobala na pele ko yo kabongo atikali na ye abandi ko tinga mo isala milanga nga baboma nga siko bala na bala tongo tika boy oui mobali penza boy nzambe na o za TV to ko lobate ka mère na nga théâtre mta signalanga abi moni mobali o yo na otinde lombo to lia to mila aza kim nga na yebite ka komi longwa Yamado. Na yebita komi mais fille a biso théâtre déjà là likuna. Obili kamona le bonga lelo. Fille yango nani nzambelanga yo linga mibala batu. Fille yango ala likuna. Donc ça fait bata muchopi. Siko mère na biso théâtre tellement to zenge bien. Amoni ayebaki déjà. Ebi deke o mobale muchopi. Po ayaka déjà na memaka bango na présenter bango na na pas maman li. Mais on likamba ko lobo ezalaka bien. Lera uti poto aye. Lera linganga na era tiafunga ni na sala ka 6 na tiafunga. Alinga aye. Lera aye na esenga na o répéter.
non répéter na répétition aya na répétition a melisa biso sur na répétition mère a mon elingi na azwa biso ba photo a filmer biso pe na répétition siko eleki azongi aye l'air aye mère pas oleka OK tournage ata na flat on o sika komara kaka ata amoni mobile on a moninga na biso théâtre pe moninga ngo yanga ngwa ya madolai non bomba poani l'air amoni abenga abinga omoni obombelinga okansha na oye batie akaba ya na biso ba mama biso papa ye obombeli mama ngabi papa ye ono yete aye semaine wana bona moni ana no tele okara sika bozala ngabi mama kata tema azeka na numéro ndo selekin na benga numéro ngo leki na tui chimie on comprend bien que maman kosi siko mama siko le halobi ayeba kite akaite ko ndisi muninga wana ngapi na zana ye ozomona ayebi ka game susu to mobile abimi nga emsuka na Holanda to amso ketika ye ndezala ka po ba poto bazenda ba kei mo sura yoti waye to mona ngoti lelo za basi il faut accompagner ti na porte atika yo atiki ti na porte OK yesko la ramoni babimi na hotel wango hotel on zeka plein air boy prince ka boy entrer dans so koti mbala monde na likolo ke na réception mais là robi matam to le canare au monde pour les bande ya terrasse le ramoni nga mama ye na muninga mutu boye epesinga kiolinga bi eloko ba na mona rapenza o to yoka na baninga nga moske saleminga na bengi ye so na telinga bi na bipe na numéro na ye ngabi oye ba na changer numéro parce que biso ba réseau belé tout cela na bengi na singa bi yo za kinyo bombelinga ozana mutu au wanga na ngabi yeba ke bandi ko na ngaba moni yo mais ngano esile ye na mona ke lokwa nesi ndoto na vanda bo inerdita aye pa biso wa 10h mère a été monnaie à 8h aye nesinga bi okosinga obaina ngo ya semaine wana parce que na seront ba WhatsApp penje za équipe penja te ezaki te ezaka Facebook sikoda sikoda za na WhatsApp na ngana yeba ke mutu amsusu aza en ligne amsusu to posta ba photo na statut nini bo mais na tana ezaka appel normal to benga aye na kisinga bi yobi makama na wangana na benga camarade na ngana ibisi ngai bisinga dabo boyana ngabi la ibisa ko to boyana ko yo lingai Poni na tuna te faka tunut yo ola na mbongo ande ko tindelanga parce que ando tindelanga mbongo msu na semaine chaque semaine moitié mais chaque semaine to vanda bina baninga na otia baninga ngali to ipina buto yo kipe masolo mutana oluba siko koto ni sala ki mutia mabe suna tangile okombo okama ngaba boma ngai balobanga ndumba ngai bo nanga traitanga te mais ba rôle biso joua comme si mutu so zo kansango esani ya bani sibatini baloba na gabi tumba mais là on va na tumba hôtel qui te ani pe bien parce que ba shona biso na msu mutu na ya façon nanga ndisi nga ya nde nanga o changer ngate na kula nzunzu na bien nga ba bokino nanga ba ebi o senti que ba ebi ke moi na bi tolinga mutu fa izala makamna biso po animaka mutu fa azalaka fa sala koza hypocrite et ama bendi se ya mado ya kalinya mado za kaboy muta yebilio mabe ba kutu na ndinga mabe ndisi nga ba ebi ke mutu pa ni show maintenant na respect na yoka mingi so lobi na ngai mais mobala na mona ngolo kwa ba vantine senga bi ko meka ko ko poussa na o luka mama na ngati obi neza mobala na tilelo abenga nga kaka tilelo obi ke atane se o na bloquer ye il faut la na Facebook imo na koma ko finga ye atika kana inga tikinga esinga mkomsutu na tabi pas changer numéro azana Londres pas à quoi parce que na rosi ato boti ozaka moi sina na regrette pourquoi na négliger ça déjà trop tard OK ne boyina ngazo bilambo bombelanga yango bazo ko selo balobi ke o comme na mobile mususu celle qui oso problème na ndako na papa ya mado yo yebi nde to vanda to sola ngaza kana nga bien eza ba te belé OK yebi ke aza amina ngai na koza amina na Facebook oyebi mobile na ngai papa ba na ngai atindi demande mobile nga répondre na demande te alobi akomeli mobile na ba message ke nga na mobile na poto nga na mobile na poto nde na zabongo oyebi fiango na ebi fiango ko na ebi fiango la mobile nga la kisinga asa pe théâtre kaka asa la théâtre na comprendre te elo nini bolingana te yo na oloba no ke ya mado musalo tulingana te
N'habite mususu pour amoni ma fille est belle na théâtre ba lukata bazata stable bazwata stabilité à pamboyo azwata mobali moko boye po afuti la keta ndako ya maduba te bazate o bazate ni mibali na poto bazede bazate omoni ba te belle mususu ba ngo kosa non solo na papa te bazo kosa siko na minute to leka na TV to ndo yebisa bato so avandi kaka telefone sonné o mobile nanga te e mobile mboka bo lokuta bato be ba osa ba comex mutu mususu mo mobile ndeko na ye ana WhatsApp te ndeko na WhatsApp te babenga na canal na yo omi ko sula na mingi po pesa baninga trafic mo lokoni so na mobile na poto ena mususu na poto na ba fille na théâtre ata mobile na poto te cause na relation et le lobby te ka mobile na est-ce que elle arrive pas que la fille soit lesbienne non nous t'aime maman mais nga ba comme mami kelanga na lesbienne ba rôle nous to jouer avec lesbienne parce que artiste il faut ça tous les rôles oh mo yibi il faut jouer mo yibi ndumba il faut jouer ndumba ndesi nga zena lox milai banda na lox na ebe lox na lox na ngesuka aloko akabelo lox dans la banda on a 2010 na ko kata lox na ngai ka lena komi na zema mwana nga mibalo. OK. Nazima mwana nga mibale. So taka mwana ngai amona 2020. Ba tout ebele na théâtre zaki soni sinanga journée cha périté mutip ko cha périté lox nuka. Oso monde. Mais le lorsque ba kimisusu ba komi misusu oh mutip pa lesbienne. Si non ke non wa. Lesbienne abota. Ba fille nyos ba za ba lesbienne ba bani. So teli ba lesbienne misusu abota de akala. Alinko bota te. Kilela olinga ngote. Ngale na tali ki ngana artiste na roza suki ka simple te. L'air zemi na ngai mibali mwana ngai mibali na komeko kamtima moto kaka. Ngabi lox kaka taka lox so ekotima ekoma sukilo. Ngabi na kata lox na renifel. Na bomba lox na ba musicien na ba artiste mususu biso ba comédien. Rozi tikila biso lox ngabi te na bomba go. Obe kabelo na ngana naturel na ngana. Le na kati suki na ngai na groupe sango babenga ngau maaboli ya mukie batumbola ngai. Ngabi anabeta na ngata style ya maaboli. Lena monique suki ekola ko ngabite na linga na ngo lox teme na linga na lox yumo na mwana ngano ibuso na lox ya mibale pe ausa lox yumo to lula lox ya mwana ngai ozomona mais na batumsu faso se ba moni nga kaka lesbienne ngana na mobile na nga aviva lo ka artiste batu de bele ba so to tamba ka tirelo kwa joueur te simple ka mo OK ozomona Christian sebe maintenant mais lelo ba benga ba sa confusion ba kabola ngana yi parce que au moment nga na minute a eu décision parce que là yo bisinga kozi ya to le o le kana émission là na expliquer ki yo na yo le kana émission oso mona pa alobi yo na sala le sous théâtre qui papa pardon pa alobi ke yo na tika parce que yo bikaka ande ko boya le na kozi zongi la no ba fin na yo ba o déranger yo biso ba desinga na ndo le kana YouTube te mais na ba fin nga OK fin mo ba o tindela mbongo bilamba koza fanatique karaté ke yo kati ne ba kimisusu tianga kana filme okata so ba tiotene ba fan no ba boyo no ato ko se ya madoko o le kana msu obi no tourner te mais osa ba bando bengo ka chaque jour bando tinde lo ka mbongo biso de to tena ba fanatique to longa déjà na CD là to tourner na CD ba mo sele YouTube ye moi mtupe fo o ya na YouTube ngam no ya fo na YouTube pe mikolo makam ngabi ngana o ya ndeni fo ba benganga mais boza kimé no ya mais lelo le ngana zongi na makam batali ko niveau na okende bike ba lobeli mobali nanga kenga mobali kutu te azana mibali na poto yo na lobi eza mobali soka bengio ese mbala ko lingao no ndisinga na osamsa na kitoko ba fanatique nyonso ba omona na oye ba mboka ba mibali OK muchupi félicitations na musalo sali joie pesa nga kombo na otinde lo mbongo bana na oba melata miliki banu baliata le otininga mona esa mbali nanga be fanatique utatindeli za boy moi mobile nzamba pambole mais senga mari mobile nanga monyongo normal ebike na star siko batu misusu banga confirmer le mobile nanga na ndenge ya mabe azo po mobile nanga esa mo to sekana biso abi ay mucho yubi na dina vanda na yo atbate bele ba esa mobile nanga po mobile nanga na famille na poto batalanga ba esa mobile nanga babi osala ndeni pozo wa mucho parce que ba artiste bele ba bala na poto si on bana petit kai po yebi po le tozala ki nene epsa nga bitena ndofu pe na bato poto mo bepe na zeba nga babala nga tala boy siko akomi ko bangelanga na ndenge mikolo suna zongi makasi emsu téléphone ngo ka ba voice emse mobile mchopi félicitations na film osala ki petit na nga yo penza siko na solo la na bo emsu vanda ngo solo pe mon vieux obengo zaka wapi na moni kombo na obwaka yo boy na boy yango moni ngai so telinga na linga ngo bwaka ka mingi ba marié
no évitera ba problème na évitera vraiment ba problème na boki so mona boki human nzambe no tiama yesu maye so na boki berdine sengo na linga na théâtre na linga te ko sabu te ko pardon punga yebi tanga na théâtre na linga motu te tanga ngai moko na yebisi otangelanga mobali tala ba baboya kamenga siko na onzima tangelanga na théâtre na linga te oyeba dadi akufa mutu akotémoigner baye dadi na bavie Johnny nga na joie na vie Johnny yoka te nga na joie na vie Johnny bana chafungana oyeke bato mosusu bainterpreta vie Johnny aoyisanga muchopi bakabelinga yo mwasi moko Johnny yo pena komika mobali ya muchopi nga bapesanga mibale ebele na théâtre nani bapesanga te bapesanga mibale ebele na théâtre na linga te omoni ya nani ya dadi susu kitomi na ndako loba biloko ba muchopi so limba osali perte po akolia mbonga kimi misu makasi eza na mwano ozomona misu makasi eza na mwano ya dadi yebi on ba petit na ngato tourner et c'est ça côté na théâtre et loko c'est ça ngati na théâtre jalousie kaka nti ya mabe ya mado parce que nti mabe za makasi obi ndenge zabonde na jouer be wiki batebe ba osepela te ndenge na jouer bon balinga na silat puis ba do sembo na mo ba loba kutu mobala ngo penda aboya parce que mbana nga ayibisanga na muchupu mkono kango kana ifrakata otika musalo osali tamula yo boti te ko iste ke boti ba difficulté ni okutana na difficulté na kutana na ngo obi l'air na koma ko regretter l'air na banda ki carrière ngo soki zemi fe na bota nzambe moka yebaki na temps oyo na tourner là na komi na zemi na banda ki na ko tourner bilo na so akini awawa na ko koma na zema mwana nga tema zema mwana nga yindi sekinga makasi etinga libumu makole vimbi zo le vimbi na kima TV na je filme suka na sisa na kata ngoza film ya Batista ya président Batista na joie ki ngo pe tema na zema mutapasi ya fili ya fili sinon ya fili o Batista azana na po akinde poto toteka lopango akepoto lera ye azonga ku tutema papa soni mtalo aloba ni ya fili na joie na teli nga président Batista nga benga ngasi na président na state ezimo mo baby sanga nde ezala ki temps na boti nde ko sala ki Jean Chibone mtaye ko benga nga ba difficulté oyo na musala na libosile na zoki zemi na mona kwa mabe kuma ngai na ngina banda YouTube zemi mais ba isinga ba cause ça bien na mona nga pe difficulté ya makasi te le contraire kuto débat na ba pisinga makambo ozomona nde baba na ba pisinga makambo c'est ça na mona nga difficulté penda te na propondenge na kumisa nzambe Taliban tali papa na kumisa nzambe makasi obike batu lelo ba commencer na lexo ba téléphone na so hotel msu code otali message okaka sombela bana ngamo kutem su mutu ndo betanga kara ndisi ba master na ba camarade na ngamo ya mbongo ba fiti bana kuna pe tela bana ta mo sik sombela ba ne omo ngo elenge siko na okala susi na mutu oyo aboyine ko bota nda boyine ko bota mais bana ba bénédiction vraiment ba fini no yebi na théâtre ba bota te natanga baboki na mbasi ya munilo na ko sisa ngote na ko sisa ngote ba lukango tanga ni bale ba no ma miyebi ke ba bota la bango te Bosco essaye na otanga te pardon na otanga te na boy bango ba miyebi kaka yamba bango tuna bango soko tuni kaka moto yebi sabiso obota obala démarrage na ekara nde comprendre ki abota ta bala tende ba oluka etala baze belé ba misu ba menopause de komi okende ye moko zisa nsambe isanga te mobali ya makangu yesu isanga ya ta azwa ta mwana yo déjà za oya yo mususu banda abota te le konde ko longola pona succès oyo nana tinda ki yo ozomona siko lelo mobali pende ye ya bien mais ko bota ezati lelo pe mibali lelo ba komi bote pona sombelo lo pango bota yo siko zobota te yango mikoyo nyonso tala ba fille lelo yo théâtre o kaka ba sali opération ni miom mikolo etombo osi ba bona kaina wadoni ne ba ke ko démarrer yo ma dotika te osi ba bonne nini on promettre bango nini na promettre bino boza kimia bolinga ngai rozi mucho olingolo ba makambo to tulite olobi te yo mado ngaba ko selinga makambo
na lobby hein te nga tangi komba moto te Chopi mais souvent comme ko kende ka dote tala mio mezate o kanginga yao émission na faire émission polémique te maman te bon na seli polémique te pour combien ba longo ba ba bien ba blongo te o nga tangi komba moto te na lobby ba fanatique na biso ba yebi ba fina biso so mo aka na se ba bandi ezaki ngandi ezaki ngandi to boyinde batanga ba na retirer mais nga tangi OK na tangi se pe ko moto za posa mobile na nga a remplacer nga o bokola nga bana tala bana nga ba caprice ya ko tala na mo le ba ko nzambe ko lisa bana mba we na lembi bon ngai au sabu pona bana ba no bulu na o mo ki petit Christ azo ya na Lionel mais na isa wanga liko na ngo bo ba kisa lisusu bo ba kisa to mo ba na nga aluna ngai ke na otika théâtre na ki singa bina tika po ani papa na nga ba ko selinga mini ma dona ko pesa ko message se na pesi wango o capture ti la batu o temps to ça va capture te mais c'est ma papa s'il te plaît exemple ça na biso to message na okabu donc c'est va finir va finir c'est que papa va na supporter na elle mbana nga pena koka po ne ba finganga so ba finge bon c'est que papa lo ba pena yo na TV ko leka asute ko finga yo katinga ba finganga te ela garçon mo bina to bloquer musani ko finga kangai na ndenga mukiete na ebite so fanatique na wana au mona nga na otie contre na eti ko lobela garçon ndenga mukiete na ese mbana nga bitala moto azo finganga na yeyete l'air na bane musala oyete mtala kisenga ngo akoso za mobala to lo balikablo soka ta mobala nga garçon azo finga nga pona fanatique na ye na ese nga bisoki mtatindi yo basaka na dans le cantif na finga na lobo mabenga saka na te na baduka na ese ka ye o mo bi bongo ndelo ndiye madi ye bingai na loba ki na ibongo o ebisege nini o na ese nga biko saka na te so saka na le cantif na finga yo mabe yo madonga na mutu mutu sala te omoni fiana na ko sele mission na lekine mission ayo ka son nzunga ya na mufini kuno mubaka linga ka boye kando ka boye singa musala esimbite to saint to tikana parce que te yo madonga silike makasi yo yebi o s'assembler la TV mais on te pexenga yi o yebi ango bien pour na isenga bi lokwa soko l'entier c'est que to kabwana siko mukili pe to kaboni siko na hôtel siko réalité parce que nga lobaki na ko bota na mibali bana tata te parce que bana bazana éducation te na bana na bota mobali moko to kene ya suka na isi mobali na lokwa diable lokwa to ko sala to komi na ba préparation ya libala ya munene omoni diable nenga ngelo sala na ibisenga bi tika batu baloba ba interpréter parce que il y a quelqu'un qui a bien comme ça au bomba yosko kokite soko mon moite c'est le moment to kata na relation bana ba ozwa bana bakenda mbangu bongo et kasi te po yesko nya lukila nga problème pese na conseil bo benge bo pese conseil pesa numéro no pardon bakenda mbangu yo ba mariage numéro na ko parler est-ce que yebi que mariage c'est ça na bitumba makas donc alors sois sage femme sage bâtit sa maison bâtir ndak na yo na place que quand on a distraction ya baloba ki basalaki zora exemple la famille poupa ta le lozo sambo tanga expliquer ki batlan so combien temps faisait ba okosela temps mais ça si fallait on ta copain basi ba fingi fallait copain so mongo ezo le la télévision ezo le partout na monde la minute basi mi bale ba balani ya fomo na fiango et bon ba balani ba lesbienne basi na basi ba balani na tala ki ngo ngamo pe na landa ki on a réseaux sociaux babi baza ba congolaise pour nga vidéo na batindeli na babi ba congolaise ba balani ba lesbienne mi bale baloba ke toza ba bantu ya on a tala ki kwa so tali na bamboka libanda pe ba président na ba toléré na ba mabala ngo salamati ozomona mais biso ba congolais na ebité parce que ah ba lesbienne baza penda ku moko pe ba PD pe ba penda ku moko ozomona na ebité so na ko lo bandeni ni wana za vie na bango ata to pexi bango ba otika te ba bisa biso kuto termo ba beta biso ko kakipa ka ko libala na bango siko lo banini te pesa ba mo conseil za ba congolais ya mado lo kilanga problème ba pexi la mutu azokende o zaki yo ndongo za star boy ndenge bino ba star boza biso ba star wana olobi yo za star oui so zaki yo héros on la pour nanda nanga na la terre parce que ba yebinga
te me ba te ba yeba ni kaka pona minute ba ça ba star ba comme na minute ba star parce que babalani la fille est très jolie la tante soki tante soki la maman soki les nini donc aza kitoko makasi tante nango soko monie na ebisio bebe nde to lobaka na mona ki eko bango bale bana bona posa obota te bango batinda bona mokili oyo ba ko bota papa na ya lobi ki amemeli fleur na ye fleur nezaki na katanda kwa garda ki yango jalousement amemeli devant moninga ne mwasi baza bana basi toza ba bantu ngasi kona lalika na ba bantu siko na ebite soki moi moi songo ozoazie mindenge nini to libala ba kena bango ka pot de fleurs bando tela na bango bango na bango akolo le ope vitesse android pe makambo lelo mindele pe sali ba makambo bozala bango les bozala ndeni biso basi bonga moi bozala de na biso technologie changer bosa ndeni bozala les mikana ko expliquer biso na expliquer ndeni le na on le ba mikolo ba comprendre émission ba miki batala ngo oza santa bouté tika ko bimisa na ba terme parce que mon nanga za na fonte ya mabo neti osani tika ko bimisa ba maloba mususu na ko bosa na ba bakanjo sans tabou to comme ko sala ngo ko expliquer ba to eloko moko na moko te ko expliquer déjà que ba comprendre que oloba par rapport ya eloko ngo Yamado, yo dit que technologie changé, ba fille lelo ba boy na bango mibali. Ayebi ndeko na ye moninga na ye mobali wa zulu kwa moi na moi si wa zulu kwa mobali. Ba te gango so ke ba mo te ka ba peni. Serrez votre ceinture ka akangian. On dit un grand merci dans votre soirée la Nabiso. Moi c'est au Kati merci beaucoup. Et là Santa vous des émissions ma solo to mettre ma solo. Yo monte le ben ngai. Gars qui ne la ndenge to déborder. Ya on to Kati. Parce que yo monte le ben ngai que mekana ko expliquer. On expliquer nga na loba ki botika po do yo bimisa makambo. Parce que ba to ba bala na bango ba yebi po ndesi so ndesi nga na lesbienne. Yo za lesbienne yo mobali nga mwasi. Olakisi nga tela ba biloko yango ka o mibali bazana ngo. Ausan, avant dimanae. Et baby ça ba nite. Bon on dit bon il faut tout na bato ba salela. On dit singa na sela, on dit no yeba. Moi expliquer nga des lesbiennes ya théâtre. Comment nous comment émission masolo na yamba. Oyo ka kiteke émission moko ser na biso c'était une bagarre. Asala ki alobi ke biso so ba fille ya théâtre to za ba lesbienne. Il a changé. Ah oui. Aye a changé. Alors qui a changé ba telle émission alors qui va finir cette tête ba lesbienne nga on a telle émission woté là ce que na tournage ba ninga ba sien na tuandi ko lubana comment yo c'est l'émission ce que yo tiki lesbienne comment yo ko lubana TV qui va finir cette théâtre ba za ba lesbienne c'est un bagarre za lesbienne azalaki azalaki lesbienne à tiki donc on kaina yamba ye moko le quoi le bien yo biso peut bimisi mono ce qui a loba qui ont tinanga na lobate OK pesa ba boni na biso message à Souka et puis le fera oui na pesi ba abonné na biso awa na karni ya mado mbote ya karni ya mado sekani o sekangai na pesi ba abonné na biso mbote bato nyonso balingaka vraiment Rosie Mochopi émission o na lobi soki sepeli sibinote na sengi bolimbis Rosie za ko na bino o senga pardon avant vous ba ngando te na obanga rando te mais na lobi soki esepeli sibinote parce que maloba na ngai msusa na bato su ba sepeli na mbote na koza égoïste te ya mado na kosenga bango bolimbisi bosela nga ba commentaire mabete na kande ko na bino okititi na commentaire pona yebi yango de landaka yango ne beta ke sala passe malgré na commentaire te kana lo boseke ba commentaire yo soir natala commentaire te natala te kani monde na pesa ne babinga so figi no kozela na oteke na otala na otala te po ntema na boya bedoka na mo te bi commentaire e pesa rapne ko si so journée okikanda e bebi sili openza na linga ngote makasi ngabenga encourager nga kaka na lingi bino ba abonné akarinya madu continuer na za te ba benga pesa nga numéro am chopi na boyi na problème ben pesa bon na pesi numéro na nga plus 243 98 95 542 plus 243 98 95 542 fongola bino nzela te po eza na bato mosusu bavanda bayebisanga deya mochopi tozela kaka en attente babani à l'attente bazelaka kaka important lobaka oyo loba na biso bacongolais bamisusu bayebisanga babinanga Rosie tosepelano makasi mokoka koboya na ngai na ozwa yo epesa bino mpe nzela te na makambo tolobi efongola mpe baporte te naza wana bato nyonso bolinganga bobenga
nakomisaka message eke mpe mabeti eke mabe na nzete te nzete mpe so etenga batika yango mpe miso bakati yango mpe kwe bokompre boa mikolo nalobi mokie nelobi ebele napesi mbote na ngai na Vicky Alanga le baron papa Vicky Alanga le baron napesi bambote papa na nga Willy Ungenda joyeux anniversaire na papa de préparer napesi mbote na ngai na Cédric Alois Sambusa les jeunes producteurs motema ya Jocelyne Nungudi na Paris Délé Sambusa napesi bambote Fifi Alanga napesi bambote napesi papa na nga Anaclé Lontine Kodia napesi Beldine Sengo ya Franki Ikongo Marceline Kigoma ya papa Roger Dumi na Paris bango nyonso na bosani te Mika Zadi napesi bambote napesi bongo Violette Dinganga kana Sikre motema ya papa na nga Simit Kanik na Belgique Yuyu Manzambi motema maestro maimbo na Canada na kati ya Toronto napesi bino bambote bato nyonso pe na pesi bino bambote bato na tangi te napesi bino bambote bafanatique balinga Rosi Muchopu na musalo na salaka napesi bino ba bisous vraiment ebele. Merci beaucoup na Yama Dondine au cancer ngo bina matière tout. Merci beaucoup non de invitation à Bisso. Merci. Je dis un grand merci na bato sur la naki Bisso na Karine Yamado TV na linga bino po et c'est bino te mawa. Donc merci beaucoup, merci d'avoir abonné à Bisso. Et là moi je dis bonjour à Mikolo et à Kabango dans sa bango au lekate. Donc bonjour à Paul Djouma motema ya Sharoufa Djouma maman na Abisha Omba et Junior nde ubenga na anglais. Donc bonjour à vous wana bananga bambote bele na bino et bambote bele na Sandra Sobola motema ya papa Albert Sobola. La femme de quelqu'un, la femme de son homme. Donc, on a moi si alibala royate ou le katekuna. Donc, bambote bele na bango, donc vous avez malade, munga lingabino, na pisino kuma bambote bele et bambote bele na babonné na biso de rabino. Merci beaucoup, merci à Méo Disquarette. Azana sima caméra, bambote bele, to baxeli sous métier noir, tara mobala mwindu, yamande fe bele donc merci beaucoup à Sylvain Luseka, mon petit frère chéri. Donc merci beaucoup à Bébé Candy, elle était aussi présente. Nabiso Abadeko Talabiso Napesi Bambo Tebele. Merci beaucoup à Gloire Ngoma Motofa 3. Donc il mange ma goût parce que hier c'est ma caméra. Takanenga Sara Moussala et Sara Maman Pleusure. Donc merci beaucoup à toi et merci beaucoup de écouter l'émission Moussousou. Je vous dis bonjour et bonsoir. Bisous, bye, écoutez l'émission Moussousou.